Mbote na batnya sto balingaka balandaka Tasi de Bundes na pesi bino ba mbote ya bino Tasi de Bundes aye. Bandeko na osenga na batnya sto bolinganga obozo tala ba video na nga na merci beaucoup na osenga na merci na batu nyonso to obo s'abonner. Ndenge bozo s'abonner na boye na adresse mabete. Boye na adresse bien makasi parce que awande mutu esalaka, awande musala, awande ba analyse ya bien. Analyse o mutu soka yoki alobi vima oui na bakisa 1 plus na kati ya vie na nga ndenge ezalaka kaka na osenga na bino bo partager video bo like bo s'abonner et ça la bien makasi na ba oy bato on ba s'abonner te bo s'abonner bo s'abonner boza yanga boza la l'aise boza la vraiment à l'aise makasi Tasi de Bundes yambi bino na maboko vraiment polele kaka ndenge je ekendaka Tasi de Bundes lelo ayena nini na yena nini Tasi de Bundes aeli bino grâce Luzolo na Ronel. Bandeko Tasi de Bundes ndenga zo sala musala na ye. Nalobaki yango bien. Ngai na ye ko sala musala te ko na ye ko contredire mutu te. Na ye ko contredire bino na bisna o bino bo sala te. Na ye pe ko bundisa bino te nga na yo saka musana nga. Donc mutu nyoso tu oyo ko vando ko critiquer ko chrétien nga ko bwakela nga mbwakela. En tout cas na okumba yo te parce que so tango otanga kombo na nga te donc na obanga nga kaka donc soko za mutu oya tembe otangi kombo na nga oyebisinga ke yo créaka matière te oyaka kaka koyiba ya batu tanga kombo na nga donc ngai Tasi de Bundes na besoin na nga kutu ya omema ma gauche droite te na ba matière na bino wana nga Tasi naza nango besoin te na pe na besoin okota na kati ya ba matière na bino te nga na oya osala nde ba analyse na nga analyse soki ye na kati internet ezo ya po na mutu te ya po na batu nyonso ezali opinion na nga Tasi de Bundes soki nazali contre ya makambu o bino boloba na obanga te po eza chaîne na nga kande bo finga nga naza inflammable lokola naza inflammable eza chaîne na nga na osala ngo kaka ndenge bino boya wana pe eloko epesa nga pasi parce que boya otala au moins bravo parce que boya otala inflammable mais boya otala ngai na kotelemaka na position na ngai ya koyeba kobundela ba comédien ya mboka na biso ata baza na mabe yango ndenge nini baza ba comédien na biso tozotala ba théâtre na bango alors il faut to pesa bango valeur il faut to respecter bango nde souci Tasi de Bundes aza nango yango wana muto aza na raison nga na oya sala analyse na nga ozwa raison soko za na tort na oya sala analyse na nga na opesa oto to bundela bato baza na tort bato baza isolé bato bazo humilier bango bato bazali inutile et pas ya misu ya bato to bundela bato ya modèle wana nga Tasi de Bundes na intérêt moko te na sala émission moko boye pona na plaire ba abonné po soki na lobby boye te ba abonné ba kokende po soki na lobby boye te ba abonné ba kokima to na bozo to Tasi de Bundes bolingi asala émission moko boye pona a plaire bino po soki na plaire bino te na oza camarade na bino te na besoin pour oza camarade mutu te na réseaux sociaux ba camarade na zaka na ba na réseaux sociaux pour nga ekoki na nga na besoin za camarade na bino te ba analyse na osala soki esepelisa bino te boyeba vraiment ka bino mo bozala wana po bozo donkenga bozo tala yona ngeka na yebisa bino ke Tasi de Bundes azana pona obundela ba comédien naza wana te pona buzoba naza wana te pona opesa bandeko na biso ba comédien passe bandeko Tasi de Bundes lelo ayeto sola nini na eto sola pona Ronel na Grâce Luzolo bo olimbisa pona tie photo ya Caleb te na epe pona Caleb tukebana na eto sola pona bango ndeko na biso Ronel tomonaki makambo ebimaki emataki ekendaki ezongaki boye pona ye babimisi ye mutu asima bapotie buzoba ole basuka na Ronel bapoti pe leki na biso Grâce Luzolo buzoba balobi pe ke Grâce Luzolo mutu asima aza mwasi ya Ronel aza boye azongi boye siko batu ndenge bobimisaki Grâce Luzolo mutu asima bobimisaki Ronel mutu asima selon bino bolinga ni selon vraiment bino moko boye bisanga bolinga ni bolinga Tasi de Bundes ya ko appuyer bino pardon bandeko tomona ebiso nyonso tu ndenge lekaki nde bapakolaki Ronel buzoba nde balobaki ke Ronel aza mutu asima ye na Grâce Luzolo eloko epesi ngai mawa pasi pe na mawa pona zonga lisusu na ya kosolola makambo oyo eza nini eza koyoka audio oyo babetaki tolo na batu balobaki audio moko ekobima ya somo audio wana ekobima ekokweyisa mapata audio wana soki ebimi Yesu akokita na se audio wana ebima boye toki Ronel azoloba na ye kutu eloko ya mabe te Ronel azoluka ne kaka abundana ayebisa ndeko na ye mura
ke totika makambo oyo totia na se. Ronel azoluka kaka aboma moto atia kimia. Peut-être que l'homme amonaki ke makambo oyo ekobebisa réputation na ye. Ekobebisa peut-être ki personnalité na ye. Amonaki ke peut-être musala na ye ya théâtre ekoya okena kao. Nde yango na lukaki ke aluka bakata makambo wana bakata hémorragie wana po esila. Mais bino modèle bo betela kitolo ke ba audio amakasi ekobima, audio amakasi ebimite. Jusqu'à présent to moni audio amakasi ebimite. Bandeko. Bomoni toza na batu. Tango bino bo kanisa ndenge ke bo memela makambo memela ngo bien, bo kanisa ndenge bo pesa baninga pasi bo sala ngo bien, eza pasi eza regrettable. Koyoka makambo ya boy. Comment bokolaka mutu ke audio ezobima, audio bezo sama me audio ezate toloba te. Tozeli audio amalonge bima ya Ronel o ekoro ningisa internet. Tomoni audio te. Tomoni ebimi te. Bolingi toloba te, bolingi to pekisa bino te ke botika ko emilie ba comédien na biso. Bota mwa lokola Grâce Luzolo. Grâce Luzolo leki na biso. Mwa mobali kitoko. Abandi carrière na esika. Azali no na vie na eza mulayi liboso na ye. Azano na makamba ko sala ya kitoko liboso na ye. Pourquoi pas ko pesa pe Grâce Luzolo chance pour ete makambo azo sala kende liboso. Pourquoi pas ko pesa Ronel chance eza bandeko o babimi sikoyo, par rapport ba ada babima kana na ba fendi na ba bobo, bango babimi sikoyo, pour ente ko pesa bon pe chance. To ko pesa bon pe peut-être pe liboko ba kende liboso. Biso to vandi pona ko discriminer bango. To vandi pona ko fina bango. To vandi pona ko humilier bango. Non. To ko humilier bango te ba bandeko na biso. Baza ba comédien ba star mboka na biso. Bino bolingi kaka ba Hollywood wana nde bo mona bango baza ba star parce que ba lo ba anglais. Bozo mona ka ba ivoirien na baza ba star selon bino parce que ba sa ba émission na français. Bo sana ke langue ba yekolaka. Bo sana ke même na lingala na to sere tuvaka. Na poto to vandaka to na stress ya makasi. Na poto o mono vandi depuis tant ti poka place au kende. Za te bota loka sila bisalu. Aoti ko sala théâtre ya kitoko. Théâtre na o sila aoti ko sala. Et ce théâtre o ko bakisa un plus na ba vie na biso. Na ba vie surtout ya ba couple, ya biso ba toza na ba couple, et ko aider biso ndenge ni to ko marcher na ba couple na biso. Eza théâtre moko kitoko makasi. Mais tant bino bo lembisaka bango, bo pesaka bango passe, bo finga ka bango, bo linga ko pesa bango espace te. Bozo mona bango lokola banyama, Siko après tant bo ko lembisa bato ba sa su musala te batika, nde bo mona ngo malamu. Bande ko loko epesa nga passe ezali. Congolais alingi mutaza la propreté, mutaza la bogate, mutaza la mbeborosité, mutaza la élégante, soki ka mutoza mwa fashion, babengi o paid, babengi o komboana, mutasima. Mwena tanga kombana ya tepo na YouTube. Soki ba monika mutoza na oka mwa bien, oza soin o milingi, mutasima. Soki oza mwasi, oza kaka soin, ba omona vie na o privé o bimisate, ozo bomba vie privée na yo, wana bango surtout ba telemelo balobi, ozali lele. Soki ba monika apeke o poussa ba voiture bien, bolobi aza muta bakisi. Soki ba moni mobali mo ya comédien aza salité aza propreté, bobenge ndoki, bobenge muta bakisi, bobenge mutu moko azanga chance, nde bino bozala na ba chance, bino bo fula maka, yango wana bozalaka wana pona ko pesa ko finga pe ko dénigrer batu ko pesa baninga passe. Siko tango nga na oya pona ko ya osaba analyse, pona ko ya ko meka ko pesa pe bandeko na biso théâtre chance baza bandeko na biso ba osa musana bango carrière babandi sika to porter bango mais to sunga bango to zala na kutu ba fan club na bango po ba mata bino bokomi ko mona on dirait lokola ngata si de bundes na oya ko bebisa ba émission na bino bosala ka soit disant ba matière na bino non bosala ba émission na bino bosala ba émission no ponga na kipara ba émission na bino te ngape na osa ba émission na nga na ndenge na nga ngape na osa ba analyse na nga na ndenge na nga likambu soke ekoti na kati ya YouTube ekoti na kati ya réseaux sociaux même yo mutu memaki yango ekokoma ya biso nyonso biso tu tokoya kozwa pe par na so tosala yango ba analyse po tokoya kozala opinion moko biso nyonso tu te mutu na mutu akozala na opinion na ye yo soki yo moni ke il faut finga mutu wana ngape na koya na kofinga mutu wana te ngape na koya na koyi kokotela pe mutu wana soki yo moni ke yonde il faut o dénigrer mutu wana to o linga mutu wana peut-être ngape na oya o linga mutu wana te donc tokozanga na bino opinion moko te tokozala idée moko na bino te ezate ke bino boya ko telemela nga boya oloba ke yo yaka oloba ka makamba bato siko bino boloba makamba banani boloba makamba banzete tangu bino boloba makamba bato boloba makamba basoso
bolobaka makambo ya mupepe bolobaka pe ka makambo ya bato. Donc tant que boya loba makambo ya bato, tant que boloba makambo ya bato, donc biso pe toza wana pona koloba pe ka makambo ya bato. Po makambo loba ya banyama te baloba ka makambo ya bato. Bandeko na ngai bota neti likambo oyo ndeko Kaleba lela. J'espère que boyoka ba audio yo Kaleba lela parce que amona ki trop c'est trop. Bobimisi ye bo humilier ye bolobi ke ana malade à 4 lettres. Bino sikoyo bokende ko sali se test te et l'autre côté mais boloba ki azana 4 lettres. Bolinga sikoyo biso tout ozala pour wana to betelango bravo to ndima yango to kota na je na bino no bandeko to zala pe ba to kota na kata ba je ya buzo bate soki za makamba malamu ezo baksa 1 plus to kota soki za makamba mabe to kota te eza te ke bokotisa biso nyeso to kota kaka na ba je na bino même bozo finga mutu aza père ya famille aza na bana na ye azaki na mwasi na ye ngai na kota na kati ya je wana nga pe na koma koyaka ke Kaleba eza ya solo oza na 4 lettres bandeko boyoka pasi o Kaleba yokaka boza na yokisa bino mukie boyoka pasi oyo Kaleba yokaka lelaka tangu bino bovandaka bokritikaka ye bozela boyoka audio mukie ebongo tozonga toleka. Vraiment, comment je peux dire, je suis trop close à moi-même. Je n'ai pratiquement pas d'amis, je suis chez moi à la maison, mais wana boyoka bandeko boyoka wana eza Kaleb Tukeba na mutu azolela siko moto azolela papa mukolo bazolela aza na bana na ye papa mukolo boye alelaka bozobundisa ye ntango baoya kopekisa bino toza contre bino bato bofulama biso bato tofulama te tobundisa bino boye vraiment bandeko papa mukolo bazolela toloba te bolanda ye nanu nasala bato nini bato oyo peut-être komiti na niveau akoluka kotengaki nasala bino nini nakolala nalamuki des émissions sur moi sur les choses que je n'ai jamais fait nakolala nalamuki des insultes sur internet nakolala nalamuki des campagnes kaka po donc les gens que bato baboyikote bafilme nga nazosala dernièrement awa des émissions contre moi na likambo kuna yebi te bakotisinga ke nga nakomi kokombattre soki bandeko mosusu bazosala pe bafilme na bango nga nakomi kosalela bango réunion. Moi je ne fais jamais des choses comme ça nakosala babiloko ya bon nazalaka jaloux te nga moi je ne peux pas jalouser les gens parce que l'éternel asalaka moke oyo asalaka déjà na vie na nga ça me suffit. Mais navandaka nalali na lamuki on fait des émissions contre moi on m'insulte on me traite de tout et de rien et j'ai même commencé à constater que ma campagne à ma bébé saleli ngai et comme kolanda effectivement donc les campagnes vraiment et comme même kolanda ba film na nga nazosala qui ne prend donc les gens ont carrément se déconnecter mbaramoko na YouTube na nga ils ne regardent plus parce que bazo croire na bateau et bazo koloba n'importe quoi sur moi. Je n'ai jamais été mauvais, j'ai été toujours bon vis-à-vis des gens. Nasala batu bolamu ebele dilelo na continue ça batu bolamu. Mais nazoe bate mabe zoyelanga. Dilelo je me pose mille et une questions. Nasala nini na mokili. Olalo la moki telle dame en France a sali ba émission, elle insulte carrément gratuitement. Akoya koloba n'importe quoi sur moi. Ogolalo la muki mususa bimina Belgique, elle insulte. Akoloba n'importe quoi sur moi. Ogolalo la muki mususu na Canada, so na inatuna. Qu'est-ce que na sala bino netini? La plupart abatu qui insultent, qui font des émissions, des fois totika la tago mona nate. To mona nate. To yebani pete boyi en face. Mais ils créent des choses, ils insultent. Alors, le gars va monique bazo boycotter ba film, malgré les autres coups sous ba vite, le gars va sala qui vraiment boy bandeko toloba te. Ata bino moko na bolanda. Hein? Il y a continuer à produire tout le bomayi. Mais na koye bisabiro. Mutu azana droit ya kocha point na vie ya mutu. Ke kufa izaka nzambe.
Parce que mon hélico pas ça là peut-être pour m'éliminer physiquement. Voilà, Dieu m'a fait grâce, naïe bango avant Koutou et Koma et Boumanga. C'est vraiment l'éternel. J'ai dit merci à l'éternel. Il y a pour ça que naïe bango avant. Mais na koyebi sabatuana, oyo lelo likita, oyo nyoso salama pour me détruire totalement. Vous avez fait beaucoup déjà. Je me souviens à l'époque, beaucoup tatina foyer, pour détruire notre foyer dans Galiboso. En tout cas. Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur moi? Vous avez eu à réussir quand même à détruire mon premier foyer. Mais pour moi, ils sont encore là pour enquêter encore. Est-ce qu'Abali n'a noté? C'est quoi comme nanani? C'est quoi bon son localisme que vous n'arrivez plus vraiment à pénétrer qui n'a niveau ya poison. Mais Nsamba Lola Sali. Moutounion soit lukanga na mabelo baza na makila rouge te, azala na makila bleu to ya noir. Soki ezaka makila ya rouge. Yeba ke makila e Yesu. Ekoganga na place na parce que naza inosa na nyonso. Bato nyonso lelo basali ba YouTube. Naza komata. Je les ai aidés. Je les ai même dit ngai. Bana na ngai bino boboko la bango. Soki bo abattre nga bobo mingai. Après, boko soit place na nga. Boyoka. Vous allez devenir moi? Je ne sais pas. Les lorsque vous abattre nga bobo minga ndenge bosala ki déjà planning wana. Mes Brian, mes Royal, mes Believe, tous mes enfants. Bien beaucoup la bango, bien beaucoup élevé bango. Hein? Pour la nini motema mabeti na niveau yo ya na ngai azobunda na pona beaucoup la famille na nga. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Oui, effectivement, je confirme, je suis Batilinga Poisson. Et je ne sais pas qui, mais Nzambe ya Lola, ou yonga na matela ngomba chaque lundi, akolandaka mutu wana na batu wana nyonso bazosala makambo oyo. Loba bozala na makila ya rouge te. Loba makila na bino eza na couleur mosusu. Tant que nga na sali bino likambo te, et oke boza kosala ba réunion chaque jour vraiment pour détruire cette carrière. Banda kala bunalandi même atande kuna ngai fiston sai alobi ngai kutu bayela ngai kaka na combattre ye na sala bino nini. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait de mal dans sala organisation structure bandeko? J'espère boyoki na tieli bino boyoki Caleb Toukeba na ndenge aoti koloba odiwana. J'espère boyoka yango déjà. Sikoyo papa mukolo lokola Caleb boye akomi na komilela, akomi na koloba ke botika ye asala vie na ye na kimia. Bozo sa ele ba émission kili forme bozo kosele makambu kuna ba chelie pe poison koto ewobo aza na 4 lettres. Sikoyo bino bolingi bandeko tozala na pe batu tozala batu bino bolingi sikoyo biso nyonso tokota na katika ya je wana to banda kofinga ka batu. So batu mutazo saba émission na ndenge na ye azomona ke non aliro bandeko ba omemela ya kopesa baninga pasi ya kolelisa batu eza mabe. To sala eloko oyo ekolelisa baninga te. Bino bokomo mona mabe, bokomo mona nje lokola biso tozaka na ba matière te to yibaka ya bino. Eloko malongani o bino boyaka nango o epakisaka 1+ apa kolelisa batu. Apa kolelisa batu boyaka na nini? Eza pasi pena mawa. Bota ndenge bokomi na kati ya vie ya ba comédien. Bosalelaki mélodie émission, mélodie akufi ata soka akufa na 4 lettres. Est-ce que bolinge bo mema ngonde bo memelaki? Humiliation ya modèle bo humilier bembe ya mélodie. Lelo bino su bo monique mélodie, même bembe na tozo e ba susu information mon côté tozo e ba tate mutute soka e bandandere ni soka e suka ndenge nini parce que ba monique. Donc, sangwe bimi, ma biloba lobezaki trop, ba komi siko na discrétion na famille komi na discrétion. Balingi peut-être ba sa makam na bango mo sa biso to yeba. Sa même YouTube yeba. Pona bongo, pona biloba loba. Yango ba comédien ngo ya mboka na biso ba sala bino nini. Elo ka nde Caleb otuna nenga pe na otuna ba sala biso nini. Ba na ngana okotela bango teke naloba ke baza bien, bango nde baza ba santu. Bangonde basala mabete basala rape mabe. Bomoni José de Londres na saki émission na condamna qui est vraiment. Nazaki strict ya ko condamner José de Londres par rapport ya ke moninga bengisio na poto ata soki moi sanga bande ko nyokola yo, il fallait que zela tabo umela bovanda
ezaka ateke mbala moko obali mimi osali boye ale mutu nyonso te kosala zuwa. Donc Charlie Malula azo vivre na zuwa wana yango bomoni ke Charlie Malula même po apesisa ye mukanda abotoli mukanda po na zuwa wana. Donc bomona ebino moko nasalaki effort ya kotelemela José de Londres. Nga na telemelaka mutu soki aza na faute mais na kotelemela ye teke nazwa ye na baka ye na ekulusu nasalele 100 émission nde naomona ndeko mwana mwasi azosala ba émission mpo na mutu moko 100 émission. Non na osala yango te, na osala émission na nga moko ou bien na ye nango mibale na pesi conseil esili na suki wana. Mais eza teke na kotelemela mutu na discriminer mutu modèle bozo discriminer ba comédien na biso ya mboka. Non nga na lobi teke bango bazaka malamu baza pe na mabe na bango mais toyeba ndeni ya komemela makambo. Ba comédien so bakomi kokota mai bazobanga bakomi kobatama parce que baokoka kobimisa mituna bango te likolo ke bokolobela bango bokofinga bango surtout ya basi kutu bomonisa bango pasi bolingi babimisa te longi te belvi abimisa longi bozofinga ye o aza makolo poussière abongaka te makolo ekauka nzoto soki maboko soki poussière ata bino moko nanu. Bokasi modèle bofinga bango wana baza pe batu balelaka epesaka bango pasi. Toluka façon ni toko kosala o toko memela ba émission na biso. Ça sert à rien pour gagner mingi pour perdre lola likola biloko mokili. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ya ko gagner mingi to ya ko gagner mbongo pour na ko perdre lola to pour na ko luka ko perdre vie na yo tangu mutu wana zo lela na kombo na yo azo kanelo mabe quelque part na kombo na ye o mona teke peut-être kanda wana o azala ngo na yo akosalo mabe moko boye. Ça sert à rien. Siko bokomi botiki ba belvi botiki basila lokola bato balinga suko bimisa bat koma même na kobanga kobimisa bilongi na TV a pas théâtre po ba obanga bo finga bango ba obanga bo tiela bango libaya ba obanga bo lobela bango botiki bango bokomi sikoyo na bano ya mikio na tina miniature ba grâce luzolo baza bana mike ba baleki bokomi kotelemela bango kobimisa bango bato asima kobimisa bango boye bozo linga ta ko respecter bango te ko respecter pe ba vie na bango te bana ba vie privée na bango bana basi na bango. Ronel azana mwasi na ye grâce luzolo azana mwasi na ye to mona ye na baby na TV basala ba télé réalité na bango siko mwasi na ye soka boye akomi koluka abano landela mobali peut-être que ça vrai makambo balobaki peut-être boye bomonte ke sala bien te boluka bo baby sa ba foyer ya batu pona mbonga YouTube boluka bo baby sa ba foyer ya batu pona nani pona succès pona matière eza en sens te tant soto ya koloba boye mbanko lobela biso ke non bino kutu bozara bo créer kate bozwaka ya batu bosala ka ba émission ba komba batu ebongo siko bino ba émission bosala ka ezaka ba kombo ya ba soso na aka na besoin na yeba to kombo ba ntaba to kombo ba nyama to kombo ba mbisi bande ko to luka to bongisa musala na biso ya media o to sala to tika ko pesa baninga pasi ngata si de bundesi soki na pesa batu pasi soki na sina senga ba pardon soki na saila batu pe ba émission ya mabe soki ba émission pe mususu na salaka peut-être mutatinda nga na salaka ngai tasi na obandela susu na osenga batu nyonso to o nga na blessa bango ba pardon bolimbisa nga na sengi pardon na koko ya wana te pona pesa mutu pasi nga na yaka kosala analyse na yaka kosala analyse so sali mabe na zongisio na nzela na bitende koko tambola nango boye te kende nango boye na sala ka analyse neti mwana mwasi oyo aosela Karine ba émission tongo midi pokwa atondi si page na yeka na kombo ya Karine po ayebi ke EPC makambo na mona ki ka osala ngo to na bino na saleli émission pour na opc conseil pe pour na koyeba ko faire voir yeke ozo prononcer malamu te prononcer boye omoni nga na mema ngo bongo nga na yaka na te pour na vandela mutu na pesa mutu pasi mutu peut-être tanga zo tala nga na privé azo lela na kombo la nga zo lakela nga mabe no nga na koya bongo te neti grâce luzolo boye mwana batu kitoko boye mwana muke boye boko opesa e chance boko fungolele maboko akende liboso bino bokomi kotelemela ye bobengaka mutu asima bofingaka ye bofinga Ronel soki Ronel wana na audio wana eloko ni ya malonga otoki na audio wana o Ronel alobi eloko ya malonga ni na lobi wana alobi normal aoluka boma moto parce que aboyi carrière ne beba amutu abuzoba te amutu abamatière te aboyi carrière na ebeba osala théâtre aboyi lobi nani na ye casier judiciaire na ye ebeba aoluka bibongisa pe makambo na ye siko so tolobi bongo ekomi ke biso to yaka o contredire batu biso to yaka o teme ba matière malonga ni obno bo sala bandeko nanga basi bandeko nanga mibali o biso to ya pona ko telemela
na oloba yango bien ke eloko so ekoti na réseaux sociaux ekomi mpona bato nyonso tu balobela ezala ya yo moko privé te boyeba ngo ke ekozala ya yo moko privé te okolobela yango yo moko na kati ya banzungu na basani na yo te biso mpe tokoya kaka kokonteste kotelemela kaka omoni baopposant bazangaka na bango kaka te même na kati ya politike tozomona baopposant tozomona Fayulu ndenge atelemelaka ya Fati eza eloko nyonso to esalamaka baopposant bazalaka tozomona Fati aza na pouvoir mais bato baotelemele bazali bato baofinga ye bazali bato bazoconteste bazoboya bazotelemela pouvoir ya Fati beton bazali donc eza normal biso mpe na kati ya media nde toza boye tokoki kozala opinion moko biso nyonso tu te donc bino ntango bino botelema mpo bofinga bato neti nga tasi na kosepela te nakoya toujours kotya libaya nakoya toujours ata bolobi ata bokritike ata bokretien ndenge nini ata bofingi nga naza inflammable nakoya kotya kaka libaya mpo ngai nakoki kolinga te etre humain moko boye bato bana na kotyola ke bahumilie bafingaka ye non eza normal donc biso baopposant toza wana bino boye na bamatière na bino biso mpe tokoya kaka wana kodiembela matière ata bolobi tokoya kaka kodiembela matière bozomema yango mpo tolobela yango okoyolobela matière yo moko te en plus mpe matière apesi yo moto olobe na yo moko omona mpe espesala yango makambo te esengaka yango bato nyonso balobela yango esengaka kaka bato tu bakritike peut-être yo kritike ngo na ndenge na yo nga mpe naoya kokritike na ndenge na ngai nakotia yango na koposte na chaîne na nga bato baotala mpe na ndenge na nga donc il faut boaccepte yango eya lokola makambo ya Ariashu bino bato mosusu boleki bofingi ye boprotege riti bote nga namoni ke non Ariashu mpe bokobakeka na ekulusu ye moko te donc selon nga tasi eza opinion na nga nakoki kolinga te bozwa Ariashu boteta ye bobuka ye botia ye na ekulusu ape mutu ape na besoin soutien na biso ape na besoin mpe biso mpe topesa ye mpe liboko ata soki asalaki mabe tokopinir ye te tokotia ye na ekulusu te bino sikoyo bolingi sikoyo Ariashu sikoyo tosala na ye nini tobwaka ye totumba ye moto tozikisa ye mpo bosepela non aza mutu soki asaki erreur moko boye to soki amikosamaki tokoleka tokopesa ye conseil et non ke tozwa ye tobwaka ye tobeta ye mpo bino bolingi kokotela rite non nango ayebi te ke rite asaki mabe rite bote mpe asaki mabe moninga sololi nao na privé ata bobebani ata kutango soki ye ayaki mpo soki mpona soki makambo na bango ebima ya bamafuta rite akoka omemela yango bongo te za ata na sagesse ndenge okolobela makambo aloba ye mabe balobaka mpe bongo te sikoyo nga tasi de bundes nde naza boye nakoka olinga te Ariashu bato nyonso botelemele botie na ekulusu parceke abomi libala ya nyongo te koma bokokomisa Ariashu libala na bokomisa yango lokola nyongo bino boyebi Ariashu ndako avandaka place ma etangaka bato bavandaka na Liège babi papa Mike mpe azala makambo mabe bato bazalaka na Liège balobi papa Mike mpe makambo mabe bino boyebi papa Mike bien te mais bozotelemela bookotele bolandaka elongi ne ya calme wana mais oh mpe papa Mike asala Ariashu bino mpe boyebi te donc eza makambo mpe mosusu mpe ndenge ezalaka botika mpe kopesaka mutu foti sans boyeba sans boluka mpe barecherche sans boluka mpe barecherche bokoluka kaka teke na loyenge bopesaka papa Mike mpe ka foti non bokopesa foti te ezalaka mpe bongo te donc boyeba ke biso mpe tozala wana mpona koya kocontredire botika bato ya théâtre kimia botika bagrâce luzolo kimia basala vie na bango bazala bato ya nsima te eza te ke bino mutu soki boye kotelemela bango nde bakotika mbo na poto akutu mindele bapesi bato ya nsima na kutu opportunité bobalana mpo bamoni ke eza vie na bango balingi bazala bongo bokokokanga mutu te bakanga mutu eloko na makasi te bandimisaka mutu eloko na makasi te mundele kuta respectaka bokofinga mutu yango te parce que kokosala yango prison na autoriser buzoba te na autoriser pete kisima mais au moins kodiscriminer bango diffamation soki diffamation wana nde toboya bokomemela yango mpe bongo te mpo biso mpe toza na bavie privé soki bamemi vie privé na basambwisi yango estce okosepela mutu akosepela aza te mutu akobetele bravo ntango yo omema vie privé na kati ya télévision na desordre ozala te bopesa bandeko na biso chance basala mosala bango na kimia j'espère ke na suki wana nakomi na suka ya video na nga ezalaki bien ya bino tasi de bundes coach naza wana mpona kosala kaka baanalyse na osala so omoni eswa yo esala pasi kotala te soki esala pasi mpo okozala noka na tension ekotungisa yo mpo okozala kaka wana mpo milela donc c'est ça
Tasi de Bundes coach yeyo naza na pona bino bo partager vidéo bo s'abonner bo commenter na pesi mbote na Lidi Mobenga mama pasa mama ya ba Daniel na pesi bino ba na pesi ba mbote belé Lidi Mobenga umela bizu ba botika la bien to kuteno na prochain numéro bo za la kaka branché bo za la ka wana Tasi de Bundes za pona bino bye bye.